Mikondo, presse en ligne. Catch eza soutenu te na l'État, sponsor azalaka te, ndenge tosali milulu oyo eza ba effort pona kotombola catch awa toye pona sport, uniquement sport elo musute na yango na fungoli championnat oyo ya koluka nani akoganye na style nini boyebi te tokabola catch ya Congo na style mibale engi koloba te style classique lokolo babundaka na Canada na Amérique o balobi ba technicien Mikondo, presse en ligne. Immeuble du Congo, immeuble, les présents pour le Congo, voici le combat sur le lutte, Papa Monique Ligomoula, Jadis, voici le combat sur le lutte, immeuble, Mikondo, presse en ligne. Et voilà rapidement à gauche dans le titre. Voici les catcheurs le plus beau. Merci pour tout mon papa frère du monde. Encore et toujours. Et voilà le monde malheureux, la monde qui est sécurité. Pendant l'avertissement, Patrick n'a pas les masqués. Entre-temps, petit Desfali Wanza, Chegou, Tekacha s'apprêtait déjà après ce combat. Voilà catch, Akani et Pekach, Abandoniata, Abandonné Kondima.
Na pesi mote na champion Chaka Zulu. Saint-Pépé. Saint-Pépé. Voilà, la paix est plus puissante que la guerre. Et Babi, Ima, deuxième coup de sifflet, Big Show. Troisième coup de sifflet, Big Show. Et il reste 4 minutes entre Big Show et Agnata le masqué. Ah, Shiki, Maman Nabiso, Zombie qui s'en va de puissance. Et voilà, c'est Agnata qui a malmené Big Show. Et Dani, il y a Siki, là qui se doute qui s'en va. Yeah.
de l'Église. Cheguei! Et Luanza! Petit Luanza descend! Petit descend Luanza! Et cheguei de Kachara pour sur le ring. 4, 3, 2, 1, 0! Et Babi! Voilà, entre-temps, après ce combat, match à 4. Les camps de la pista chinois affronteront les camps de 5 chantiers et Loboko. Loboko, 5 chantiers. Voilà. Le champion de Kinshasa par équipe. Loboko. Loboko 5 chantiers affronteront les camps de La Pista et Chinois Manzanza. Barça, Barcelone, jolibilité, Pépé. Et voilà. Oh, et je salue la présence de Sacré Fumo. Sacré Fumo, Fumo Yaba Sacré Ina, de Tomerate. Sacré Fumo, Fumo Yaba Sacré. Moi, Nambabota, Nambabokola, Namboki. Deki! Yazobi de Kisangani, Wapi Maman Nabisa Shiki. Kitoro Maras. Eh, Keba! Keba Kunayo, Ina de catcheurs. Deuxième coup de sifflet de catcheurs. Chaco Papa. Troisième coup de sifflet. Les colonels, les pili, Eli. Quatrième coup de sifflet de catcheurs entre Boïka et Chegui. Eh, baby. Eh, Yaga, coup de marquette. Eh, Wapinzo Tongabobe Tangabo Nagoku Fananga. Ezui Yakawa Nyama. Yeah, baby. Bangomi Baleba. Tomete la Boïka Maboko. Voilà un petit d'esprit, fils à papa Liwanza. Junior. Troisième coup de sifflet. Tombé. 1, 2. Tombé raté. Siki. Wapi Yadeki. Allez, seul pépé. Seul pépé, seul pépé, seul pépé. Eto, Samuel. Eto. Zambasana. Mon ami, mon dinga. Voilà, coup de pied ici, 4 minutes déjà. Abandon Chegui. Abandon Chegui. 1. Deuxième coup de sifflet Chegui. 3 Chegui. Après ce combat, match à 4. La pista Poisson affrontera le camp de le champion par équipe entre 5 chantiers et Lodoko. Mon ami personnel. C'est pas bon.
Libanga. Abetienne, c'est à Liboka. 1, 2, 3. Tomete le chèque Maboko de Kamonene. Ah oui, tomete le Maboko. Libobo, Abasambo, Sambo, Libobo. Tomete la monta gagné Maboko de Salajat. Mon GD, mon général Gédéon. Le monument vivant. Franck Diongo. Rapido, c'est l'apparition de 4 catcheurs de la série ainsi que la piste à Poison et Kandé. 5 chantiers Loboko. Commanda Chao Ilunga. Sans oublier Dété Massota Prince, Dété Dava, Dété Tyson. Nous saluons la présence de tous les champions. Sans oublier champion Maseba Wakumi Kuna, Chuchu Sida, Éléphant, China Rambo, Pepe, Golbert National, Animal, le champion le plus charismatique. Sans oublier le Kamba Simoli, Tromonio Manyamuna Guerre, le roi de Piba. Moïse Panzou, Dété Machota Tyson et Dété Prince. Activez, le combat est proclamé 10 minutes, ça répond style comme les chronomas. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Activé à la présence de Charo Ilunga, mon Charo Gilles Kika. Ouais, papa Mohamed, papa Monique Liverpool, papa Jonathan Vicky Machiro. Ça c'est l'ambiance du catch congolais. 2 pour les deux catchers ainsi que poser la piste. 3 pour les deux catchers ainsi que poser la piste. Ambiance. Ça c'est l'ambiance du catch congolais. Le Simolite, 5. L'ambiance du catch congolais. 6, nous saluons la présence des présents sur le président de la Tatriman de Mohamba est parmi nous ce soir. Sans oublier Charo Ilunga. Rabingo Montonagane, le champion du Congo en titre, parmi nous ce soir. Ambiance du catch congolais. Le président Franck Diongo. Revivant du catch congolais. Revivant le président Franck Diongo, toujours combattu mais jamais abattu. L'ambiance du catch congolais. Charo Ilunga, mon cher Charo. Ambiance. Ça c'est le championnat du Congo. Ambiance. Ça c'est le style congolais. Bolukaka Kobunda. Lele. Yaya bête le bon amouille de Bampoule. Attention, Kemana Makadambi. Maman Nanzambe Nangaï. Tout ce que vous voyez ici ne faites pas ça chez vous. Balobi, Vanda place au Vanditika, Tambola s'il te plaît. Le combat est très équilibré entre les deux catchers qui se comportent, les 4 catchers qui se comportent très bien. Ainsi que la piste, Loboko, 5 chantiers et Poison Makoma. Ça c'est le camp de... Le camp de Loboko qui vient de maltraiter la piste. Maman n'a Charo Ilunga au côté là. Renforcement de la part de Loboko. Maman n'a mututa ulu kampusu bebe no masanangele. Soki mutazo beta boya mayo boko betele maboko tedi. Pesa mo fale. Nzako tele si tumba endote maliale ni nonne. Tout ça que vous voyez ici ne faites pas ça chez vous. C'est du spectacle. 1, 2 pour la piste. 3 pour la piste. Nous saluons la présence de Sombi de Gisangani, Chiki Bébé, ambiance. Ça c'est l'esprit de qui vient t'entendre. Ouais, entre temps pour ce combat. L'ambiance. Il y a une fois qui bouge. Pour le tête. Maman n'a pas idée.
Grand garçon. Grand garçon, Shirkika, Papa Mohamed. Ça, c'est l'ambiance du catch congolais. Hey, John Montopamba. Commandant Charles Ilunga. Voici le spectacle congolais. Ambiance du catch. Hey, Mananga Okufa. Il y a bête et en réserve. Zena le patrona, Arsenal. Champion Super Angouluma. Champion de Kinshasa en titre. Oudala. Vieram ramasser de Zabi. Ouais. Chiki bébé. Mon colonel Chakobo Sali, papa de papa. Une. Deux. Le président Frank Diongo. Toyebi Ozo Sala pour la mission. Trois. Bilenga Kache Zongi. Quatre. Les monuments vivants. Frank Diongo sans oublier Mardo Mardoché. Cinq. Maman Nanga Yinde. Nous tout à Uruga Poussou Bébé Noma Sarangale. Tufika Nsendi Godiata ou Mounaki Viatan Toveni. Chero Ilunga Mouchalosha. Tala yana leki na mouile ya sala leki na e. Ah, le boko, azaga leki na yo. C'est la fin du combat. Leki ngeta nchaka chiba mbuta. C'est la fin du combat. Le boko, azaga leki no pe yandaku. C'est la fin du combat. Problème est ressort à Nandaku. Bobette le vraiment beaucoup parce que champion par équipe. Champion de Kinshasa en titre. Le président Frank Diongo, le président de la Fédération du catch congolais. Ça, félicitations, puis merci beaucoup Nireboye. Kota la championnat national ya Congo. Lelo et Ali ouverture et à championnat national ya Congo. Boyebi que combat ya Souka et alaki entre 82 et 84. Donc ndeto bandi angoli sous lelo pour la deuxième fois depuis catch et za catch. La PCP félicitations à maman Ambria fédération. Boyebi que catch et ça soutenu dans l'état sponsor azalakate ndenge tosali milulu oyo eza ba effort pona kotombola catch awa toye pona sport uniquement sport elo musute na yango na fungoli championnat oyo ya koluka nani akoganye na style nini boyebite tokabola catch ya Congo na style mibale engi kolobate style classique lokolo babundaka na Canada na Amérique o balobi ba technicien style ya mibale et ali style oyo ya style congolais ezali o babengaki na tango ya kala ba féticheur kombo wana ba féticheur tolongola yango moto ya koloba bongo akozwa etumbu na ye il faut koloba style congolais o bachaka bokoko na biso pona ba spectacle o batwalingaka kotala yango nde tozoluka lelo deux ceintures ezali ceinture ya style congolais na ceinture ya style classique toyalaka na 10 ligue toza na 8 ligue nde baza représenter sikoyo awa bolandi ba représentant ya ba province na sengi bobetela ba athlète nyonso na o baza na Kinshasa na o baza na intérêt maboko makasi musique makasi po basali ba sacrifice belé po baya awa
En tout cas, pour la baclade na biso, et ça le coup ya Congo. Merci, merci. Hein? Nayango donc. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Nayango donc. Manifestation oyo ya championnat ya Congo na deux styles pour na koluka banana bako gagner. Et sangani na ouverture ya session sportive. Engi kolobate na fungoli que année oyo bitumba ya catch e banda na ba ligue oyo baza sanctionné te. Na yango donc na salle ouverture ya session sportive et sangani na yango. Message ya misatu. Tozali honoré pour la présence ya directeur national et AG ya francophonie oyo ekosala na ekosalema na Kinshasa na juillet pe août. Directeur national Isidore ayaki emoko te aye na délégation nyonso ya mindelo na bomoni na bato mwindo mususu ba délégation bauti Canada, bauti France, bauti Mali, Sénégal o bayaki ebele wana. Donc to conclut to tiepe G oyo ouverture à saison sportive, to tiepe rentrée sportive na cadre pe ya préparatif ya catch na compte ya francophonie. Donc vous voyez que catch est retenu parmi les disciplines d'animation périphérique pour nager à francophonie. Il y a des bomoni, des banderoles, des panneaux, il y a à francophonie. Na yango, na kosenga, na limemia nyonso na directeur national il y a francophonie, mon colonel Okokakozwa directeur, aya pour ayebisa ba athlète nyonso oyo bauti na ba province soko azali na liloba pote tokosala ba action ba activité ebele pour oeza activité ya liboso o tokomisi na kante ya francophonie. Bobette la directeur national ya ja francophonie maboko musique musique fafa. Voilà. Bamindele wana nyonso oyo bomonaki bayaki ebele awa. Moto aye na bango nde directeur national ndaye na bango baya kotala masano ya biso ya cash. Na pese maloba po boyoka ye na limemia pe na bokebi. Directeur malobi pa na yo. Merci président. Nasepeli mingi komona bandeko na ngai basangani awa pona komona ba sportif na biso obaye pona ko compétitionner awa. Esengo ezali na ngai pe mawa mususu parce que ekokaki kozala na salle moko ya monene po catch ezali discipline sportive populaire na mboka na biso. Biso tozali organiser mbula oyo baje ya francophonie. Na masano oyo kosalema na sanza ya juillet na août na tche lutte africaine. Lutte africaine wana etire origine na yango na lutte esalemaka na Sénégal. Biso pe tokoki mokabolobi catch ezali des styles, ezali style classique na style congolais. Style congolais tokoki ko valoriser yango. Banani bako valoriser yango ezali biso moko. Eko to na sepeli penza komona bato ebele boye et na utaki kosola na président na odi il faut to sala nyonso tozwa un gymnase pona catch pona soki la compétition ezali moyen to sala kaluka na moni bautaki kosala boye ezala na structure eza déjà installé boye bomati bosali et puis bozongi eza teke bosala ba réglage na mission ya bato mais naza na esengo mingi parce que malgré la condition
oyo ezali oyo tomoni volonté ezali ezala na bakonzi ya nani ya fédération ya catch ezala na bajeune oyo nyonso basangani awa boye tokosala makasi mpona mboka na biso tozwa un gymnase spécialement. Merci mingi mingi na baorganisateur pe merci mingi mpona bakatcher oyo nyonso bauti. Sport ezali activité moko esangisaka bikolo nyonso même na kati na mboka esangisaka bato ya idéologie te ya race te ya sexe te donc ezali activité eza kosangisa bato nyonso ndenge tozali awa boye basi bazali mibali bazali ainsi de suite naza na esengo vraiment makasi yo simolisi yo soki nazwi yo chanse ya kokata ozosala ngo yo na ye azobika kobetama voilà okokata na animal voilà na animal nabosanaka ye naye kodécouvrir voilà okobeta ye ya makasi ogolani malamu te directeur national ya GIA francophonie alobi parti yango ezalaki na lopoto alobi ifo tokosala nyonso mpo kati ebundaka libanda boye te tokosala nyonso mpo tozwa lopango batongi mpe ndako ya batrete babundaka kuna basali baringi ya kitoko oyo ya koregeza misa bato te eza pembeni ya polise biso mpe toza modele wana bote pare bango bobetela directeur maboko 1-0 activé Beta Bikumbi Beta. Entre-temps, le Kamba Siboli, Jaguar de Chopo préparé. Beta Bikumbi Beta Moutougou Mata tout fait quand c'est indiqué diata au monde ma difficulté. Bien joué de la part des Chinois. Bobeta la bango maboko et ça la lengi. Aux style classique. Ouais, l'Undertaker congolais. Hey! Bien joué de la part des animaux. Bitumba Banzoko Matiti Moutemo Nakapasi. Nous saluons la présence de tout le public congolais. Yaya Okutani Notopa. Abandon. Entre-temps, le combat Siboli, Trangonyo Maniamuna Guerre, les mollas de tous les catcheurs congolais. Prépare après ce combat. Maman Nangaï. Une, deux, dégagement de la part des Chinois. Et Boende. Boluka Kakobunda. Lelo. Yango se bandi Zena la patrona. Charo Ilunga. Papa Monique Liverpool. Papa Jonathan Fiki Machiro. Mardo Mardoché. Champion local est toujours présent. Malgré toute l'absence de la fondation Gabek Indembi. Mon colonel Chako Bossali. Protéine. Dégagement. Keba. Ngabeta qui viata. Les deux catcheurs qui se comportent très bien à la présence de Zena la patrona. Sans oublier Douglas Liebo, le vieux Ram Ramasek. Maman Nangaye, oh mon amour, t'as signé un tonneau, faisant ma camboua. Ramassement des jambes. Surpassement. Bien joué. Côté, une. Dégagement de la part de l'animal. Vous mettez l'animal, ma boko dit. Oh, ça ma cambo. Nzoto Miké maladité. Papa Frank Diongo, tala bilenge zo pesa biso. Ouais, Véram Ramasette. Bien joué de la part de l'animal. Accueilli. Accueilli, le roi est raté. Yaya. Tout ce que vous maman, tout ce que vous voyez ici ne faites pas ça. Une, deux, trois, c'est la fin du combat. Victoire de l'animal. Bobé Télé Maboko Makasi.
Lokamba Simolite, Jaguar rapido. Nyonso honorable femme de moi luka makamba. Azali kina bato ya intérieur makamba. Ako beta maloba likamu. Asuki wa. Betele maboko cherche. Rapido. Voilà, c'est l'arrivée et c'est l'apparition des Jaguars qui viennent tout droit de la province de Chopo. Maintenant, nous entendons la... Pardon. Betele maboko. Immeuble du Congo. Immeuble. Les présents pour le Congo. Voici le combat Simolite. Papa Monique Liverpool. Chafisa. Voici le combat Simolite. Immeuble. One center. Immeuble. Immeuble du Congo. Utikele bwani.